Sajola, 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 Yesu, Kulae, Kulusu, Kulae, Akufeli, Batoma, Benyoso. Yoke loko. Oui, David, Oyoki Koral Bikoro. Que film ezane bandeli Julia yango Monique to saka ba fan na biso ba tutu elingaka bela en tout cas bokende bo consommer film na biso boza jamais déçu voilà ya ndele ba voix sa menace bazo finga maman na ye ba ke plus loin talaka ba toucher maman déjà ya omone lo monga na loba tu sais dans la vie ba simba ke lo kwa mutuya ozomona polinda lelo ne toza boy Julia tokoza na compagnie moko to travailler biso mibale Julia ce qui patron lobi ke ndenge za bongo Julia na Bianca na bengani bino tokei na ba compétence na biso tokei na tokei na biso mais patron siko soki akomi ko azui ba travailleur mususu to ba travailleuse mususu akomi ko permettre la bana misala o ya ju ba finga biso Julia lobi ke seke tozaki ne loko mutuya. Pardon, Kalana Wende. Si je me trompe, il y a Bagambela, déjà pardon. Il faut fouka, on a évité bien qu'à faire pardon. Il y a Gola Alobi Bakutana na Mama Top à Sengai pardon. Ok. Il y a Golo Zamutalo Kute, maintenant on va faire ma campagne. La matin, mise à bateau, ça va bien les beaux. Moi, si Azamuta charisme. Ozomona Belvel ngaki a façonné na ndenge ke moi ça za muta vala tellement ça déjà bometenga ma ozomona OK lisusu place oyo etenga misaka batu otenga mi lisusu bien obini ambu metenga ma ake su place oyo etenga misaka batu abebi lisusu sama malika utolo bana biso logique des choses tout même si Jemima ibele tout même si Yagola moi sinani ibele te Zote misama batuma bo dans l'ongwe famille bota. Na ye vraiment naître. Tote misi Yagola, tote misi Jema ibele. Pas comme ça ba commentaire. Siko bien. Zela na lubana. Ba Kate. Hein? Trop na bango e mona nuwa. Na ke. Ba Kate. Nani Ba Kate. Est-ce que tout na bango ça? Ya solo na. Départ ba tebele hein. Ya oleli sivinanga. OK. Malika lele la Bible munene. Miss lolo tendresse afuka bisi asengise pardon. Pardon, ils adonnent à bango. Ba sonne volopro, to tie ba sonne a pembe. Yeto compter. Ça doit vendre kuna moyibe afo isi ba buka minu. Ye mo sambon ate salinuti. Mais bango absence à linda et bimisi ba émissionnette et bimi et kabola linda za kabola bitumba et le quoi sorti médiatique Davina Salaki abi Belvez au mérité qu'on la ministre vraiment gloire à Jésus yango ne elongi nanga misu nanga et puis tolo nanga de sa fierté bien kaza parce que yagola na nini mwana mwasi nzoto ekemba libele zate libele poso si la voyage na sila na katikati ya butu tendance zaka na katikati ya mbetu wana zaka tekeba tendance sabi ayebi vie ya sila te mais ayebi vie ya madame Belleville très bien ayebi vie ya madame Belleville te OK ayebi Belleville te OK alors ça chambre loka mutu ayebi Belleville te tendresse ozomona si réellement tendresse abika yebi via Belleville abetela biso ngomukie très bien moi nazo finga Belleville mama ne moko na bango mona bata SS mama ne moteki mabaya mama ne moteki mabaya Sam zwana nuswa ya mama na yo longola mama no koteka mabaya po mama ne moteki mabaya leki no kota sa mabele likolo kozanga $1 ya Novalgine. On que d'autre part, nous avons linda tiki si la na pasi.
problème est qu'il y a l'obaté jusqu'à présent. Ya akoloba nini Linda soka loba ya koloba na TV na loba no sila otambola te. Ah ayebi ndako bien qu'ils envoient te okosa na te ya si bazolenga décision ozomona mais lelo soki abengani ngama ya solo abiko meka te soko mekika komona mabata la police ko kanga o no saka kilibi no yana mama na biso asenga pa asenga saka na belle vie c'est ça le problème impoli banani vrai impoli za malike za tendance za ya gole ben poli numéro 1 za bango non franchement batu baza comprendre que makambo malika lobby na komona Linda na bango ben poli ne za bango parce que Linda tikala ko finga sila te na vendre nini. C'est la même chose avec Linda. Avant d'être que Ngana zo pesa un plus A na SB. Mais la somme en retour te. Non vendre la ni. Ya ata ba bengani mais lelo la kisika ke Linda a marqué na SB. OK. Akazanga. Bino yo to ko bosenga ba pardon Nani? Ndako to ba sangana ko. Récemment ba to fingwe ba ya gola. Ya gola ko finga ngate nani? Julia, ngana mwasi to na leki ya gola. Baba qui basa na Michou. Mais comment bien basa na Michou bo finga ka Linda? Vraiment. Linda za valeur Parents. Ozo mona zo baliko bolingwa teka abosani ke bana ba obela. Mbongo neto na boka teka ewo. Mais teka ça 50 000 akeno somela bana ba kisi. Akeno tike la bana. Azwa 100 000 apesa bana mbongo zaki combien? Zoba. Et pas mibali. Yango moni Paula kangai na loboka koche na toacha ya dibaya. Moi ça soni Paulin. Moi ça soni bazoko ka pona masanga. Oza moi ça kwiti. Comme ça na rage. Azala na minute aussi azala comment na HJ. Dikola Lin Lin salisi la mabe. Soki bazaki na Michou anga bomba tru ya Linda ba finga Linda. Tendance abokela comme P7. Obosani tendance abokela comme basu misulolo. Obosani ndenge tendance afuka misako na parquet kalamu. Misulolo avanda habité. Ata to sola lisusu te ya otimbi singa. Vraiment. Yebisanga ya gola na misulolo basola sute poani. Mais ba ngambu moko Jimmy Mbondo. Nani Linda coach. Linda oloba te. Mais bo yebaka Linda yebi sila bien. Ya ngulu wana zaka mayele ma international wana. Na oloba na yo. Bo mona forme nete lokwa ngulu azamba. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez partout à travers le monde. Et aussi, c'est Zaka, Moko Nakatia. J'ai télévision, commenter émission là, qui est partagé, puis s'abonner en pagaille, en désordre. Vraiment, ben, faut Zaka dans temps réel. Quant à moi, je salue mon vieux Serge Bangala, après, à Naïbiké, Narole Kawana, et ça, là, vraiment bien. Un grand merci à toi, Ezodé, la caméra. Merci de m'abonner, surtout, il y a G officiel, partout.
à travers le monde et aussi à beaucoup commenter pour liker, pour partager et puis pour s'abonner en pagaille en donnant des on est vraiment c'était pour ça la biso vraiment bien le toza toujours qu'on a théâtre et le monde a moins en souka il y a famille bota bien kazanga na ebi le monde est vraiment bien le bras bien à part il y a Madame Bellevue Kandi, la patronne, qui je dis bonjour et bienvenue bien kazanga. Oui, bonjour Julia, merci beaucoup. Nous kantinga sosuna GI télévision, na Jema Ibele na pesi morona no Madame ADG. Jema Ibele gros bébé de la presse, la fille qui dérange, monton à succès, Madame Gims. Il y a vraiment yangwana place aux alliés et merci beaucoup na ba tout au ba sepela na biso bato balingaka ye moko poutine de l'écriture Madame Kandi yewana maman Morote VIP international bamboto ne vraiment yango wana bato tout balingaka famille bota biso pe to lingaka bango merci beaucoup na bande connaissance tout ozana bango a Julia ba question ya yo et puis biano yanga ba question yanga toujours bien ba question yanga toujours bien yo bien kazanga lelo na moni oza fatigué pourquoi? Non, non, on a fatigué. Julia, on a osé le caca. On a osé battre, consommer d'abord film et biso. Le 2 heures. Julia, yo kaka nga zalanga. Nga vraiment na zangai. Eza elo mongo irataka ngai te. Nga nde na zabo nga manaza oyo. Le blanc a dit qu'il moko tout ekota. Ngai vraiment no senga na batu ba consommer film biso le 2 c'est rival. Yango wana vraiment ils a 3e épisode na biso lelo bokota boka guya film. To simba vraiment film tout parce que film eza ne bandeli Julia. Yango Monique to saka ba fan na biso ba tout balinga bela en tout cas bokende bo consommer film na biso boza jamais déçu voilà. Ba consommer film les desserts rival boza jamais déçu. Bien kazanga na fiche to moni elongi ya Linda coach ekabola bitumba agome nani ekabola bitumba ina Davina Apache OK présence na ye na Belar elobisi bato ebele en plus to yoka daba ba voice ba menace ya tindele ba voice ba menace bazo finga mama na ye ba ke plus loin talaka ba toucher maman déjà ya omone lo monga na loba tu sais dans la vie basimbaka eloko ya mutuya ozomona olinda lelo nde toza boye Julia tokozala na compagnie moko totravaille biso mibale Julia soki patron alobi ke ndenge eza bongo Julia na Bianca na bengani bino tokei na bacompétence na biso tokei nango tokei na biso mais patron sikoyo soki akomi azwi batravailleur mosusu to ba travailleuse mususu akomi ko permettre la bana misala o ya ju ba finga biso julobi ke seke to zaki ne loko mutuye ozomona au départ ya Linda na Gatibi nanzete ba bambali banga kana mangetela ozomona absence ya Linda na HBO o senti que trop eza po bazoko kokanga trop wana te jusqu'à présent balobaki bazui Michuti mondele Baba qui passe na Michou. Mais comment bien besoin na Michou bo finga ka Linda. Vraiment. Ah Linda za valeur hein. C'est que présence na eza remarquable. Nazo yebiso absence à Linda eza remarquable na kata SB. Ozomona. Po ngano ne na vai na boye. Madame Belva bengani na Bela. Kende Bela. Julia bokanga dacha lelo. OK ouais. Toi les 6 ouais les 7 entre les 5 les 7 hein zongi sumo kilisima non bana yo lelo toi les 7 so madame Belva bilanga Bianca zanga na benga no kotanga kombo na ngati na ndenga solo po benga ndenga déjà o suko apese nga chance asuka OK so ka zui azolinga décision ma solo abenga ninga to mibale tu cause à 3e tour pas bengana ninga mais cette fois-ci bazolenga décision ozomona mais lelo soki abenga ninga ma solo abiko meka te soko mekika ko mona mabata la police ko kanga o non saka kilibi okanga mi no yana mama na biso asenga pa asenga saka na belle vie trop théâtre les ébélés jamais non kende na ngai te parce que la dinashu baza déjà ba pechalof baza déjà belle vie ko sala nga boite be fo tana défaut ya na benga mama biso mama biso aza infirme mukwana be fa mona mama sona beki encore supporter te allo bara mama omona non lo bano parce que
valeur on a mon et pas mère wana n'habiter sur le monde en place ni yango moni linda comprendre avant d'habiter na tourna na ngai ah bakosa ngai si abina tourna ma place on a leka bakosa nga OK voilà mon assiette c'est ici à Bellard à combien membre ya ba maman poto déjà à Londres ba olinga ba la marche pour na linda atika la définitivement ya Bellard yozo mona linda mutama seki linda kaboli SB abomi si la attention si la zala na minute aussi la zala comment na HJ dikola linda linda sali si la mabe soki bazaki na mishu anga bomba tru ya linda ba finga linda te OK siko bien zela na lubana Bakate, hein? Pour na bango et mon annuaire. Nake. Bakate. Nani Bakate. Est-ce que tout na bango ça? Ya solo na. Départ ba tebele hein. Départ ba tebele. Oko de la maman na olobana. OK. Na oyebiso. Vraiment. Akei, mozo mo o senti que ezo pesete e mona ni kutu te tandis que bato musu bano babia voilà banocha kaka na nini ona bela ezate eyeba te mais bango absence à linda e bimisi ba émissionnette e bimi e kabola linda za kabola bitumba et le quoi sorti médiatique Davina Saraki abi Belvez zo mérité ko la ministre Belvez a fleuve Congo OK Osomona, bemiso sami pendant 2 mois. Linda 3e année yango. Banda wana ofinga mwa batinda la gatibi jusqu'à présent. Ba finga bango kaka. Mais ba yeba ka linda yebinda ku bien. OK. Mukolo linda ko ya. Ayebi ba kwenyoso. Merci beaucoup Bianca Zanga malgré bémissionnette. Malgré la sortie médiatique et belé, au bazoya na on a ben site ba pique pas Linda Côte. Jusqu'à présent notre moni Linda a tenu ba propos moroté ou soit à l'équipe émission de pour talisa biso toi ya ko finga bango na ebité Linda atali Linda za ba réserve belé bon non lo bana yo Linda atalisa madame Sila abenga ke madame Sila te mama Sila OK ozomona omoni bango baza na défaut moko boye beaucoup plus bango balingaka batu baloba mutu alongwa te batu basala eloko moko boye te na oza na faveur donc eza na faveur ya Sila te Julia ngande na vandi boye lelo naza famille libota si non comme famille libota si réellement na vandi boye na otala ta na ozwa mususu mwa robe moko kitoko na zuma li papa moko bien na zuma saki moko bien na vandi boye na vandi natali boye na vandi natali boye c'est grâce à madame Belleville ozomona na otala ke loko mo ezopesa mais na faveur na ngai ya na tikali bonga loko ezala ngo na faveur na ngai te na vandi la nini mais c'est la même chose avec Linda avant natali ke ngai nazopesa un plus a na SB mais nazomona en retour te na vandi la nini ya ata ba bengani mais lelo la kisika ke Linda a marqué na SB OK pour absence à Linda baza na Michou mais ba finga ka Linda ti lelo ozomona baza na bombo OK mais bazo finga Linda kaka nini oyo bazoka wa 50 francs wana wa chassa makasi wana bazo finga Linda ka bongo omona ngote ke d'autre part ne za bongo Linda tiki sila na pasi le problème est qu'il y a loba jusqu'à présent. Ya akoloba nini Linda soka loba ya koloba na TV na loba no sila otambola te. Ayebi ndako bien. Kizanvo te. Kokosa na te ya. Ayebi ya kolamba ya kotokisa ya koyita ya kokalinga ayebi ne ba position nyonso ayebi coin faible na ye ayebi basala makambo ebele peut-être Linda zaka bouche be et tirette yango moni mamo international azalo kwa ngulu masa alobe loko moko ya solo mamuluba abi tangu bino bozoya ko finga ka nani Linda coach Linda oloba te mais bo yeba ka Linda yebi Sila bien
Yaya ngulu wana zaka mayele mama international wana na oloba na yo bomona forme nete lokwa ngulu azamba mama soko tike na bana mindele bakokima mama zelo mabe mama mulba mata mamulu batu mama international za mwasi oh mama international za mwasi za mabe ya basi numéro 0 mama international mais azo ko réfléchir ko leka ba tendresse azo réfléchir ko leka ya gola pour azo talisa bango ke lelo bino bazo finga linda coach pour ba linda yebi ko faible sila et puis ayebi ndaku bien tendresse yo lia na sila te mais linda alia na sila voyage na sila na katikati ya butu tendresse yo zaka na katikati ya mbetu wana zaka tekeba tendresse ayebi vie ya sila te mais ayebi vie ya madame Belleville très bien ayebi vie ya madame Belleville te ok ayebi Belleville te ok asa chambre loka mutu ayebi Belleville te tendresse ozomona si réellement tendresse abika yebi via Belleville abetela biso ngo mukie très bien ozomona neti mutu lokola tendresse akoloba yebi via madame Belleville ozana banzala no kesenga mbongo na bureau so bakabeli no lobi vie privé mutu wana yaya tango bango balobaka yebi vie privé mutu to tuna ye couleur non toi tu n'es couleur préférée madame Belleville zani ok toi tu n'es plat préféré ou madame Belleville na kolia mingi nini pour mutu so ebi vie privée mutu Julia il faut yeba ko biloko ni mutu na lingaka mutu na linga mobile la couleur nini alinga mobile na za ndenge nini oyebi za ndenge nini oyebi profondeur ya vie privée mutu oyebi na marque mutu kalinga ta mwana ngo na biema na oui donc on va kenna bi vie privée mutu yebi vie privée mutu o beta tolo na TV kenna bi vie privée mutu wana ok ça lo lombo no kuno so kosa ka bi vie privée mutu Belleville tikolo za muninga na été Belleville alaki c'est que oza mwana mwasi ko na TV na rage te yo lo ba bêtise makasi na TV mwana mwasi ko finga bana mibali te mwana mwasi ko koza na mwana mwasi atombola bilamba na miso bato za babele bo mwana mwasi aza mutu charisme ozomona Belleville ngaki a façonné na ndenge ke mwasi aza mutu vala tellement oza déjà mbometengama ozomona oke lisusu place oyo etengamisaka bato otengami lisusu bien obini ambu metengama ake su place oyo etengamisaka bato abebi lisusu récemment malika utolo bana biso awa Linda coach azaki déjà très impoli vu qu'azalaki na ngamba babakuk abandé ko se cacher aye pende sika mafingi fan na rando mo vraiment ça tombe bien merci beaucoup Malika ko se manifester rage avec impoli zela siko bato ba comprendre que banani baza impoli OK Malika vanda na TV Malika finga mama top yo so finga mama top no problème OK Malika finga ya Gabi alelisa ya Gabi OK Malika finga sila na makambu oyo ya grignotage Malika OK Malika finga président Lombe ozomona place base impolitesse eza yebisa ngai journaliste nini ya famille bota osa vanda afinga Pape Lombe azate personne na famille bota mais na ngambo asila basalango ba impoli baza banani si réellement Linda coach azaki impoli ba finga Linda na dignité maman na osomona Linda coach avait quitte à répliquer c'est ça le problème impoli banani vrai impoli eza Malika eza tendresse eza ya gole ben poli numéro 1 eza bango non franchement bato baza comprendre que makambo Malika lobi na komona Linda na bango ben poli eza bango parce que Linda tikala kofinga sila te Linda lobi na TV au grand jamais na koko tenir maman sila na ko manquer yete Malika bali muta sala ye pa bale za Belleville. Ah bon? Yango Malika olela vino na Bible munene. OK. Olalo lela vino na Bible munene. Nekulusu. Vraiment Samuel. Ah, yaya. Oleli si vinanga. OK.
malika lelo na bible ya munene Miss Lolo tendresse afuka bisi asengisa pardon eza dona bango yango moni bazoluka ba pardon po ebanda eza suks Miss Lolo tendresse afuka bisi fuka ma buna parke tcha moko likolo le ba tendresse pardon na fingo isusu te era point fort na bango soko koti na ou alors nous omona ngo eza Miss Lolo afuka masenga pardon yo moni Miss Lolo tendresse me baloba na susu eza te basola te banosola kala banoso ne bandeli to bayambi Miss Lolo na babakuka Miss Lolo tanga vandinga na ekozongisa eloko wana ba Miss Lolo bosani tendresse abokela comme peseti obosani tendresse abokela comme basu Miss Lolo obosani ndenge tendresse afuka misako na parke ya kalamu Miss Lolo avanda bi te ata tosola lisusu te ya otimbisinga yebisanga ya gola na Miss Lolo basola sute poani mais ba ngambu moko Jimmy Lumbondo Miss Lolo azotchateka misu ya gola otchateka misu tekaka moko ya biso na oloba nao yango moni bakabwana azali akoma na bureau na nini ana bureau na ma campagne teka koma muta split ya gola momo teka libanda ezate. Merci beaucoup Bianca Zanga, j'espère que tu es OK, non bien à faire pardon. Quand tu es au Loba, c'est comme point fort. Nangambo bandela biso babakok. Koloba ke mama top, il faut senga pardon ya gola bi mama top faut senga pardon. Ibuto aussi alobi mama top, il faut asenga pardon. Ya gola bi asenga déjà pardon kala na wenge. Si je me trompe ya bagambela ba kuta na senga déjà pardon, il faut fuka mana éviter bien qu'à faire pardon. Ya gola alobi ba kuta na mama top asenga pardon. OK. Ya golo za mutalo kute manta bafana na ma campagne. Bandali kutu ya msumu manta basala kata ya msumu ape 15 jours. Ayene pe bandali te. OK. Bakuta na ya gola wapi po ya gola mama ta pasenga ya gola pardon. Ya gola lobi osana mutakala mama top. Ya gola to osela mutakala na mama top ya kanango. Mama ta pasenga mutulwa ya gola pardon. Ibutu azana lipo no tinda ka bat pasenga. A manipuler bijou la reine a manipuler. Oh, donc, batindi be bijou, batindi gine bijou la reine qui s'en bongo lelo bosa so ya kokosa o ba famille boto ba beti pona nini na bibwa bosa za nani bane paka mobutu asala nini azana na mboko OK ozomona pona nini ibutu kokosa la mama mukolo lokola mama top makambo ozobanga tata kena mama top pasana bana badada international oyo na valeur amibala dada ibuto telema te mozo ya kokosela mama top makambo tokende wapi toza wapi tokende wapi totelemeli wapi il faut arrêter. OK. Olingo kosela muto makambo mutu oyo oyebi ata état d'âme te est-ce que ibuto na mama top bavana ba seka OK. Bela mdenge 5 ba ba filmer Batel na Bela, non, c'est santé ici. Il n'y a pas de Bela. C'est santé ici, il ne mérite pas Bela. OK. Vraiment. Ah, Bianca Zanga. Bino to ko bosenga ba pardon hein. Nani? Ndako to basanga nako. Récemment ba to fingwe ba ya gola. Ya gola ko finga ngate nani? Julia, ngana mwasi to na leki ya gola. Ya gola ko finga ngate. OK. So ko finga na Sony. Bana mibali mabazana ata imabe loko asila nazali sokote. Wana nini? Na ata imabe vraiment loko avesila siko simebo excuser nga na terme basse ezate. OK. Ozomona na ma plat. Menza bapesa ngelo kitoko. Apesa nga biloko mibali na to le bundela kangai. Oyo sisa nga pasi. Oyo sisa nga pasi oyo longola nga susa sima. So na fin na ota ba des instruments oh gloire à Jésus yango ndo yango elongi na nga misu na nga et puis tolo na nga de saka fierté bien kaza parce que yagola na nini mwana mwasi nzoto ekemba libele zate OK libele poso
okofinga nga neti eloko nini mpo oza na guo mibali bayoka pa bana basi yo oza nango te ngai naza na nsima te me na elongi ntongo na na tolo mpo oza mibali mosusu mpe alingana nsima te alingana ka tolo ozomona eza mpe mibali mosusu balingana na bango mpe libele te alingana nsima siko yo na bakritere ane to oza nango te wa mwasi te oya te bofinga ngai ofinga neti na eloko nini oh mwasi solo mwasi sali te ngai mobali soki atali ngai bo atala bi te nelanga na kobata mawa ozomona naoloba na o nakokolala boye mobali atalika nelanga oyo nakosangisa mpe boye nakoti na ngai na lali yaya naoloba nolika masolo julia naolika masolo akofana mabo atala bi sikoyo yo oza nango te nyonso tumi balowa nango te moya te mpe ofinga bato munoko no okoka nono okoka koteye munoko no te salisa chirurgien munoko bongisa mino okosala yango toya te mpe kofinga bato ye eza mutu tokende na logique des choses totemisi Jemima Ibele totemisi Yagola mwasi nani te totemisama bato maboye na longwe famille libota na ye vraiment naître totemisi Yagola totemisi Jemima Ibele yaya ofinga mutu na rage motali en soi boye mutu yango aleki yo oyo ofinga Jemima Ibele ofinga Jemima Ibele na raison nini Jemima Ibele asambwa te lokwa yo ndongo sambwa yo batanda lokwa likayabu na zikida batia lokwa poisson esili glace batanda wana soki ekomi ezalaki 3000 soki ekomi na port ekomi 1500 teka sakana no asabola ababola atumba yo ayita yo akotomboka te pa leka nzela wana eya pase neta leka nzela wana ozomona eza belaka bateka na ville oyo kolia na mutu mosuku oyo leta oyo olia na ndoki pamba ka likolo mpo apesa yo $100 bongo teka banosala yo fele ya mbongo ti yo saka na teka mwana kuta azobela me mbongo nyonso na maboko ateka teka mpe azalaki mobali malamu ake na pharmacie asalela mwana baki okima nango nde nini teka mpe aza parent ozomona zoba likoya bolingo ateka abosaniki bana baobela mbongo nyonso na maboko ateka ewo me teka azwa 150 000 akende osomela bana bakisi akende otikela bana azwa 100 000 apesa bana mbongo ezalaki combien zoba epa mibali yango moni Paula kangai na loboko koche na toacha ya dibaya mwasa soni Paulin mwasa soni bazwa koka pona masanga oza mwasa kwiti te il faut expliquer bien non il faut comprendre ba non kamaso non il faut comprendre ba melomane il faut pas comprendre d'autre part ça fait mal au moins mutu mo ya ko finga bat na rage te comme ça dirait ye comme te loba ye na za na monopole loba nzoka so pete bito vanda pe bona ko bongisa pe na minta mukie ozomona oyo ofinga batu oyo ofinga batu na passe oyo ofinga batu na mokili ba okama mais mwana moso ya ko finga batu na douleur nyonso tuboye pona nini na kanda nyonso tuboye en soi boye ofinga nani oza nani na mboko oza bien te Shakira te ngai kutu oui ngai kutu bakobela ngata bashera lololo siko oyeba obenge nani yango fali po bayembeli biso yaya otika bajebo eko merci beaucoup totia basoni evolopko totia basoni ya pembe ye tokonte tika bafanda kuna moyibe afo esi babuka minu ye mwasa mbongo atesa linu ti tika tobafandaka na koya kofinga bato na baloyenge te Bianca tosala analyse ya likambo affaire mafinga à l'époque biso tutoza tokufite toyebaka so na télé na kala vraiment na YouTube ne yete po muta finga penda mutu boye face à la caméra ezaki problème mais lelo mutu to aza na facilité o tia caméra o tia téléphone nazo finga mutu mais oyo nyonso tu soki totie na ba chroniqueuse soki totie na biso ba guerre internet eza logique eza ya ba journaliste tout nanga siko Belleville asalaka théâtre te yango la finga la Belleville yango nazokende lelo ba omo traité madame Belleville aki para famille na été ya na yazoteka mai olinga kokotanga kombo ya mutu incité maman Belleville tellement ba incité les qui trop ba ya ne ba oteka mai ya sunga Jules zela ni ozana tuna oso participer na matanga ba Belleville famille te non te
to souhaita liwa te za mokana nzambe OK nkomso mona chauffeur kuta Belleville bala tala fête ndenge leka chauffeur kuza Belleville bala bongo yaya Belleville teka mai grand frère non il y a madame Belleville to no yema ne papa Charles Mumbaya ya na bongo liboso ngakuna yeba te kaza grand frère na bango kana kaka ne kaka récemment awa na ko bake ya na biso wana ndaza ya na bango OK ya papa Charles Mumbaya si ngo ya Bianca hein non la majorité et pas papa Charles Mumbaya ozomona kota la siko boye kota na no bato misusu azosunga bongo famille na ye moko Belleville botite mais Belleville zo bana bandeko na ke notika na États-Unis muta bongo yo ya golo yo ko fana te vo sakana ye muta bongo yo ya golo ko fana finga ye ya golo ata bandu na pamba ke notika bana bango ata brazaka ya pambawa boba Kongo cha ata Malawi kaka ya pambawa Kongo pezala ata ba Kongo ka ya pambawa OK ata kasangulu ka ya pamba ata tour ya pamba sa betana bana bayana ye ofinga muto amemaka bato na États-Unis bana bake vacances na États-Unis bakimi pete bazongi pe baoke suko fete décembre baoke fete sur les États-Unis yo muto bongo yo finga ye oyo vesilesa amemi bato na Lubumbashi muto amema bato na Lubumbashi muto liboso eza Belleville sila na nini na nsima mais bosi ya Belleville bolingi bokunda yango ya sila botelemisa sila amema bato na Lubumbashi amema combien de personnes ya Belleville se mesura na mutu te OK ozomona ye bango na Vino Julia grande sœur à Belleville côté kamaite ye mwana zo finga Belleville mama ne moko na bango mona ba bata SS mama ne moteki mabaya mama ne moteki mabaya Sam zwana nu soya mama na yo longola mama no koteka mabaya po mama na moteki mabaya leki no kota sa mabele likolo kozanga $1 ya Novalgine te na koloba na ye parce que ye kantika ye na ebo choquer bato OK ça mieux ebo choquer bato te zwana nu soya mama na yo makole e pasuka na mabiata o ateka mabaya na poids lourd mama zovanda na suka mboka leka nini oyo siforko soki siforko leka siforko mais azoya koteka mabaya kotoyo po yo lia mwana moso omitekisa sima okozona solution te ya sima ne fongami lokola ekolo sia ye mwa mobali wapi mozoya kofinga bato nde baza bongo bakozwa na charge ozomona mama ne mona oteka mabaya ye moko no ndenge aza bongo mwana musala mamuluba makasi anikela mamuluba na bakala so ba soutien lelo avanda finga madame Belleville vraiment eza pasi ya kazanga ya pasi émission esili bato ba retenir nini bato ba retenir kaka ntabomi théâtre ya sila mais baloba madame Belleville ntabomi théâtre ya sila merci beaucoup na baimasa to balingaka biso nga mpe alingaka bino soki nzambe alingi biso susu tomonani lobi tokoya lisusu merci beaucoup na omo Julia na batutu balingaka ngai kaba mbote na bino merci beaucoup Bianca Zanga donc au benda parler na yo merci vraiment de répondre à l'invitation et puis merci na batutu bozaki scotché branché botala biso partout. Merci vraiment, vous partagez l'émission, vous likez, vous commentez, puis vous sentez pour s'abonner en pagaille, surtout minimi ba vie na biso vraiment et mata et aussi la biso vraiment bien au télé vidéo au tout début moninga atala et ça d'une façon de soutenir biso. Merci à maman Gemma Ibele, merci à Ezo de la caméra, merci à famille Mandala, famille merci à batutu bolinga pour manier de kutani balasi.
sikofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima